Voilà, Olobi Likamaba diaspora awa. On a cité aussi les noms des mamans Olive avec beaucoup de respect. Topé Sakebiso ba comédien. Ba diaspora déjà bazalaka contre na onion son maman Olive à salaka pour na ba comédien. Ceux qui l'élo peut-être ba comédien va comment un peu abandonné na ba diaspora, c'est par rapport il y a n'engé ba mona coup de pouce au maman Olive à pousser et pas ya ba comédien. Par là, yo tant au monde a réaction ya maman Olive envers ba comédien et puis façon ba diaspora ba changeant envers ba comédien. Tant que journaliste et puis star au Asimba Kamiko, tu te dis quoi en toi? Té omoni ba diaspora baza batu oyo tokoyi ko nié té. Na ebité son na loba mabe. Tokoyi ko nié ba diaspora té parce que baloba mutu o solution na tanga pasi. Il faut passer merci qu'un mouton a solution à un moment où on peut battre plusieurs personnes bako salelo. Cela veut dire ba diaspora to banana bango kala. Ba diaspora baza batuni na lobaka bon na matanga pe to koko na eza koko tia polémique té na lobaka à chaque fois ba micro na bino il y a d'autres personnes tam sous quoi là ta elamba griffe ala telango na diaspora tanga yena million nini ya moni bata TV bata poto ba yeta musu ba kabele mo linette ya griffe ala telango na musala oyo yango to ninga konekishe bango te baza très important ba vie na biso mais maman dit fiso ka sala rapide parce que mona kaza dispo ya osala. Merci beaucoup, fidèle internaute de Dada International TV. Binonyo Sobolinga, biso partout dans le monde entier, pour pesa biso confiance. Tozan awa na résidence Yadadi di Kambala, artiste et comédien, Monsieur Bio, Papa Lengi, tout. Aotaki kotika biso depuis lobby na 23h30 na hôpital ya clinique yangalie ma suite à opération moko o ya kokaki ko survivre été yango et memaki na liwa na zona malika awa l'artiste baza tellement ébélé éléments ils a déjà circulé bomoni na kati ya ba réseaux sociaux et puis bato mosusu na mona na ba page na biso ya ba artiste e sunga biso kanisa ki liboso ezaki rumeur mais enfin ba yo comprendre que les rumeur té eza information moko eza vrai. Malika, bonjour. Yeah, bonjour, on a bien akoyada. Bonjour, merci pareillement. Parce que biso tout toi artiste, biso toi ta TV, biso toi journaliste déjà tozaka eloko moko. Donc en tout cas toza tellement choqué et puis toza tellement dessus quoi. Donc on a bien comme une déception sikoyo. Voilà, toza tellement dessus. Nous avons présenté ma condoléances dans la famille Mobimba Yadadi qui Kambala. Donc, on a présenté ma condoléances na Dati, la première fille, donc à sa copine. Donc, on a qui assisté. Déjà, quand tu l'as vu na Boutou, na vandi boina pour na uté ko solana Dati l'autre fois. Bi na te papa a commis na bien mais maman livre peki saki à ça la émission, to ça la émission ka so pena c'est rétabli ou bien to sol na yepi. Non ba une heure temps na yo que rumeur wana bengi Dati directement. Ayambi téléphone na et puis azole la Malika papa Kofi donc dès qu'on a autre le tout à l'heure tout ça dessus parce que oh comme il déception au moins à tout moment tu assistes à battre beaucoup faka oui mais quand ça me permet à liwa mais école ça la squat annexé vous comprenez et puis place mon kaka au moins biso tout perdre caméraman na biso Gianni célèbre tout monde qui en ça assiste qui biso ba caméraman banani mais ce que problème na biso zanini au moins tu liwa célèbre tu perdre célèbre pour nos mbongo c'est ça ce que bata poto ba comment sunga biso plus que le quand même na gouvernement parce que mutu oyo ça sala pour na fierté ya mboka gouvernement za na pour na sunga. Vous comprenez? Ce que assiste à biso na moment où mutu akufi bo assister tout le monde qui l'autre fois maman dit faya qui appelle ça qui bambongo mais ko za ka mutu moté et ko za ka mutu moté et puis mutu moko wana nde akokimisa ba mécène nyonso pembeni na bango te po bango bazaka na mutu bakumisa mutu wana parce que mutu wana assiste ba na ba difficulté. Vous comprenez? Bata poto ba koma plus mingi ko sunga biso ko le quand même na gouvernement oh ba ça les a pour na fierté à Congo donc tout le monde ba artiste congolais to beta tout ba fali banani ba ça l'honneur à mboka et ça pour l'honneur ya mboka na biso ça caché tout le monde a dit qu'il tamba batu oh ba za ba mboka libanda batela ke partout ça caché et ça caché ya mboka ozomona tous êtes dessus quoi donc qui au lobby na début au lobby que
tant solo là na dati à lobby maman Olive à lobby que à sa émission qui maman Olive à lobby bon c'est que déjà prise en charge les qui signé na dadi na maman Olive lembe c'est que dadi di kambala kufi lokola janité pour na manque ba moyen te sikoyo dadi kufi pour na manque ba moyen te mais au moins poste na biso zakani au moins gouvernement donc déjà ba lokwa ba dadi ba komi na ba passe ya bongo bo assurer makambo na ye boko zoye botie na mboka libanda parce que moni ba 51 réserve hôpital à minene 5000 na Kinshasa mais au moins que non Europe ezaka mboka mususu ba pareil ils en Europe ezate ozomona donc en tout cas yada et ça n'a vraiment pas si et ça li pas si makasi ko perdre ba icône en 2019 to kondi 3 artistes et comédiens 2000 année moko parce qu'on a 2020 bo banja on a début c'est là dit tout comme on a décembre parce que batu beaucoup fana bino kaka ateza liwa to lobeza volontaire nzambe mais to za la rapé choqué d'autre part ozomona en tout cas et ça la passe makasi yada comme on a kotika bana boy parce que le tout monde atam sous dati asala njela na ya comme une grande fille a la qui star na ndenge na ye bongo ba obatika ali ozomona et passe yango wana na ebité so na loba mabe na ebité so na loba mabe en tout cas gouvernement basunga ba aider parce que biso to benga to mi benga ba star parce que biso to simba micro to za ba journaliste na ba théâtre to aka iloko moko donc to singa vraiment gouvernement esunga makasi parce que le neti na ngana comme mona que non ba diaspora ba comment aider biso plus mingi ko le katam sous gouvernement ozomona mais on to za bana mboka mbongo ngoto ezaka pona biso kaka mbongo bo sala pona ne na biso kaka pourquoi pas to kutene ba difficulté mo bo telemate bo sunga biso ozomona dadi malgré na ba akufi na déjà zaki na ba prise en charge ba salela ki maza mutu mo bi feto kako soka kufata mboka libanda et ça l'honneur que no ba longola ki ba kenani na mboka libanda akufi na mboka libanda selon ba information to sur place qui alinga qui même pas ba opérer à posa na ezala ki ba opérer libanda mboka qu'est-ce qui a fait que on la préparer qu'est-ce qui a fait que ce comment il ni arrêta qui empêcha qui voyage déjà to ka qui yango to loba et pour ça na biso za to ki artiste comédien mo beaucoup na za kao to moni pena que prise en charge salami ba meme na mboka libanda ata okufa na mboka libanda mais moi l'état sala ki musala na yo ozo comprendre na kati na ça l'interview ozo comprendre. Voilà, au lobby Likamaba diaspora awa, on a cité aussi les noms de maman Olive avec beaucoup de respect au Pesakebi sur comédien. Ba diaspora déjà bazalaka contre na oignon son maman Olive à salaka pour na ba comédien. Ce qui les lots peut-être ba comédien va comment un peu abandonné na ba diaspora c'est par rapport il y a ndenge ba mona coup de pouce au maman Olive à poussa et pas ya ba comédien. Par là, yo tant au monde a réaction ya maman Olive envers ba comédien et puis façon ba diaspora ba changeant envers ba comédien tant que journaliste et puis star au asimba kamiko tu te dis quoi en toi te omoni ba diaspora baza batu oyo tokoyi ko nié te na ebité son na loba mabe tokoyi ko nié ba diaspora te parce que baloba mutu o solution na tanga pasi. Il faut passer merci qu'un moto a solution à un moment où on peut oser battre plusieurs personnes bako salelo. Cela veut dire ba diaspora to banana bango kala. Ba diaspora baza batuni na lobaka bon na matanga pe to koko na eza koko tia polémique té na lobaka à chaque fois ba micro na bino il y a d'autres personnes tam sous point là ta elamba griffe ala telango na diaspora tanga yena millen nini amoni bata TV bata poto ba yeta musu ba kabele mo linette ya griffe ala telango na musala oyo yango to nga konekije bango te baza très important ba vie na biso mais maman dit fiso ka sala rapide parce que mona kaza dispo ya osala mais yango tendi na to loba yango ko sala te que bo se méfier na batu pona et na mutu mo boyaka edaka bango ozomona déjà biso moto yebeza loi nature mutu so kabelo lipa o senge merci mutu so kabelo loko bona moment oza nango te o ana droit ya kumisa za fina biso to sala ngo bongo mais yango esa te que to négliger ba diaspora pona ye. Donc en tout cas ba diaspora baza batu mo basunga biso plusieurs fois bana poto basunga biso plusieurs fois bazana biso de cœur bazana biso de loin basoutenir biso moralement physiquement financièrement donc il faut négliger diaspora te. OK, merci beaucoup Malika tozo continuer na yo kaka merci na bino nyonso bota la biso partout à travers Dada International TV mes condoléances na famille Mobimba ya Dadi Dikambala et surtout na mwana na on a benga ma petite sœur Dadi Dikambala
et puis na ba famille artistique na ba fanatique nyonso batala théâtre congolais partout dans le monde entier na koti le na réseaux sociaux na tant depuis Boutou par rapport ton information est circulé na bina kota na réseaux sociaux na moni bato bazo publier beaucoup faka bongo ba ebisaka bino biloko bokendaka kozwa et pas maman livre ezaka ba poison ya retardement yango ba fait nango ekomi kosala ememi pululu ememi dadi di kambala bokoleka kaka bongo e wana yo koloba omoni yada bato baloba kaka bato baloba kaka baoloba peta mususu po baomona ke baoperdre bato baza trop cher mpona bango ozomona mais sinon tant mususu ko tenir rigueur mpona maman livre en tout cas je pense pas bakoki ko tenir rigueur wana to bakolobela yango mais sinon eza kaka baoloba po baperdre moto il faut comprendre ozomona donc eza facilité yada eza facilité même si tam sou vieux dadi aza membre ya famille na ngate mais omona na relation na mwana na ide to de famille komona ko perdre motu bongo déjà talaka tutikisomi na mbinga mobali bongo omona donc naibité quoi il y a artistes et comédiens les cas il y a toujours eu des problèmes mais na matanga il y a pululu ba promise qui il y a grave entre artistes et comédiens na ba diaspora na et surtout que artiste bakendaka ko rendre ezalaki mabe parce que au moins ils na bato musu ba koloba te voilà ozomona ba diaspora bien ba comédien te ba comédien musu balobaki mabe mona ti pakalo to mona ba vidéo que a ignorer ka batapoto et en sens parce que biso to bi pakalo biso to ba yaki théâtre zaki mukie mais tia comme libo munene bongo zani et na te ezana musala na ye to ko ignorer ba diaspora te eza logique ya okito mata ozomona batapoto bakabaida biso na bilamba batapoto baida biso na kolata batapoto baida biso to konyora to boya babiloko musuti ozomona micro omoni caméra o eze loko mo beko kitisa yo ematisi yo pe soko yebo lobate e kitisa yo pe o perdre pe batu mususu donc il faut avoir trop sage na makambo oyo to loba devant caméra donc c'est un peu ça yango moni batapoto ba tenir rigueur pona nini donc inaozanga na maloba je crois, je sais pas, peut-être on est au Landelango après, mais Dati c'est la première fille, voilà, c'est la première fille, pas dans les médias, voilà, mais sinon Bazali. Tu vois même qu'on voit Dati, mon micro autour na ti matanga ici la tobi kebiso tout au récupérer, pour toi yeba pena vraie histoire quoi, mais sinon toi yebi kazan ba douleur, en tout cas c'est impossible au yokai. Merci beaucoup ma chérie, to comme déjà presque na suka émission ya lelo nino kolo bala ba diaspora na ba artiste et comédien et surtout na mutu oyo to pesa ye charge ya kokunda biso ndenge kalizalaka ba artiste et gouvernement mtakunda bango mais ya biso ekoma charge etikala ya mama Olive elo nino kolo te elo to senga na bata théâtre bazaka uni nde bazaka déjà to mona bango bazaka uni soki bakufeli bango nyonso ba assiste en tout cas ezara vraiment eloko mo boye vraiment le comment est vraiment très important dans le moment où vous avez besoin du problème bato baza ko assister bino est très important donc on est là vraiment on est soudés collés tous en tout cas et surtout na permis na masananga dati donc tout ça on a pour nous consoler toujours parce que ko perdre et a facilité to yo kango kana sangwa toyoka yango kaka na sango fo kufela po yeba pasi wana donc voilà noki mo bato mosusu mpona bainterview. Merci beaucoup à Malika ndenge opesi biso temps merci na bino nyonso c'est pas facile ya kokufela ndeko na bino oyo bozalaki na ye donc merci tozala toujours unis tozala toujours soudés toyeba nini en loba totika non biloba loba tant matangi yaka toyebi ke ezala na émotion mais air moko to perdra pe biso ba artiste bon moto na biso et puis bato batala biso libanda de fois pe ba répondra par rapport ya makambo auto lobaka tous a toujours pensé na Dada International TV to rendre la makambo nyonso à la loupe vraiment to landela ba makambo nyonso à la loupe donc merci beaucoup na si Jean Donga là derrière la caméra pour na ba image de mon dire ba merci Jocelyne Bakonzi merci na ba copine na nyonso batala biso partout mes condoléances na bino nyonso bolinga Dada Didi Kambala on est là la voix petite sœur na ye alela mon amour ya benga Dada Didi Kambala mon amour dans mes condoléances na ba nyonso.